MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Ça y est la famille, triste nouvelle et les légendes. Les docteurs légendes Kitingi n'est plus. Et Toebi, docteur Kitingi, Uyazaki légende, effectivement. Et quelle perte, la famille, quelle perte incommensurable pour un bateau, utilisaka ba produit na etopé ba consommer ba produit na na moni na ba commentaire bande ko mibale belé ko regretter ko lobake mais nazala ki na procédure pardon na processus à traitement docteur Kitingi akufi na kosuka wapi et ba tout fa ba commenter bon c'est vrai ba misusu bino ba congolais na mambo seré ba zwango blague na monde au moins moi ça combien lobby ngana même ex na kuna makufi su bo ndenge nini. Bref, tu es qui est docteur Kitingi, les guérisseurs des hommes, les tiers des femmes. Et ndego oyo bat balinga ki mingia par rapport à façon na ye ya kolobe la père au sala musala na ye. Azale muto bana ko traiter mibali et aux a problème ya ba faiblesse sexuelle, aux a problème ya ngondo. Il y a bana robeta toloke azalaki nango ya 25 cm et ça là que abanda kutusuko futa ndakote parce que maman lopango après avoir yé ko vient la maman lopango maman au fait obeta les solo ya ndeko na biso OK voilà ba ndeba loba artiste akufa raté quelque part azalaki na art na makila et azalaki na comédie na makila azalaki na nyonso et donc tout ça bête masolo Kitingi voilà les Kitingi les légendes et avion on l'arrive maman lopango du coup abana au foot à solo a été abana au bête à tout la banda ko loba que non mobalo a gagné vie nangondo nani ko loba kombo banda ko loba wana te j'espère que tu comprends toi Mikolo bref en tout cas ba souvenir Kitingi za mo ebele surtout dans les réseaux sociaux à ça la émission cause ya liwa Kitingi bato bele ba otuna Kitingi akufi na nini Kitingi abeli nini effectivement Kitingi abelaki akufeli na Saint-Joseph balobi problème ya insuffisance rénale bato bele bazolo bakeno babimela mela mutu ekrisala rabongo pe to bien za mutu ababokoko na mutu ababokoko et en passant to bendaka matoi na bato yo ya babimela mela sangisa oyo bakisa oyo et je crois que le gars c'est une émission bande mingi na komba za na habitude azomela masanga akoti banzete na kati ya alcool s'il vous plaît déjà alcool boyebi eyoka na raté na ba kisi mususu surtout ya babokoko mais batu mususu babanga maambute batu na raté et ça passe na habité sur un problème ni na ba africain et connaissance peu générale balinga koyeba te azui akoti ici mata kita akoti kimbiolongo akoti ici so yelo nini na kati ya masanga misusu boaki tout réseau déjà tous en a 5 produits tous en a tangawis tous ala na mondongo tous ala na suki makasu suki za yelo nini na nini bande ko bino boyebi aboaki na kati ya masanga donc nyonso na nini vibration ya nzoto et pourtant oka muto osala bongo aza elenge amwana muke aza ta musu même pas na 30 ans même pas 40 ans ozo baby sanzoto okanga bando kilobi elo ebomi Kitingi ezali insuffisance rénale ndenge toyoki quelques mois passés ou peut-être quelques semaines passées na ba émission na ya suka asalaki bato balani ba émission ya Kitingi ya suka babeti lisolo balobi ke abetaki lisolo maladie na ye alobaki boye ke babetaki mbasu na ngondo c'est vrai aza mutu oyo des fois bana ko sala ba comédie na koloba na ye mais tant tozoka ke babetaki mbasu na ngondo toyebi kifi Kitingi mutu so akufi baloba mabe na été boyebi mais biso toyebi Kitingi par rapport à masolo oyo moko abetaka ya ye OK voilà bato balobi que non peut-être certainement il y a tant azobeta on a le coup moins bino boyebi azaki fier na ye
Kitingitingi était fier de Kitingitingi. Boebi Masolo Kitingitingi, Boebi fier Kitingitingi. Il était fier de lui. Mobali a 25 cm. Mobali a sepeli sarabasi. Na lingina loba babilora bandako loba na te boyebi eza tellement trop sale, je peux pas répéter ça ici. Panza liduso a pas problème, moi c'est un adversaire. Liduso a conflit. Bande woli bisaka. Boli bisaka. Na mokilo batu bakesani pe a son âme. Kitingitingi tozoko kanisa yo liwa nzela biso nyonso. Nzamba mamolimu na kimia. Un homme de bien. Ana seka na batu. Alobara na émission ke ba betaka imbasu na ngondo. Alors, et après quelques temps et aki ko s'aggraver et to éviter on te memi na liwa to éviter. Mais na sangoto ki ke eloko ebomi ezali insuffisance rénale. Mais ali solo ambasu yemo muto abetango na émission. Selon banani bato balandaka ye balanda ba émission na ye muto abetango na émission. Paix à son âme encore une fois de plus, paix sincère condoléances na famille na ye. Paix na Congo mobimba parce que quand de toto loba kitingitinga azayi légende. Azayi muto batu nyonso bayeba ki kitingitinga koleka jamais na balabala sans que babelela ye. Bon mona ba image ya kitingitinga na stade ya pas longtemps na hôtel mona on a nemi te 2 mois ekoki. Ba imaginez kitingitinga na stade na Kamanyola bazo belela ye kitingitingi bazo lo baba bilora banda ko lo barawa na voila wana ya tombo lo bro likolo ye madaka woli misara c'est vrai sanga liweza sanga ma en fait na oseka muta kufite mais na oseka ba evre na ye nazo seka ce qu'il était na oseka ndeli bat banoro linga ye bat parce que ça qui muto na oseka ça batu na mamna banaro lo bado oka mutema te foka oseka na za na vidéo moi kitingitingi hommage à kitingitingi je crois na balancer peut-être na commentaire à mutu moko je vais retrouver ça est-ce que kitingitingi andoki na la vidéo pourquoi kitingitingi bandeko. Donc, kitingitinga atina de personne en bande au boli bisese le bélier na interview émission quand on sort la émission na normalement ba question à journaliste a poser journaliste question à lobby non c'est comme si n'habite à poser un journaliste veut poser qu'on ba lundi bato ba balandi émission atuni bala mibali pona na miso ekufa na ngondo ekufa ozwani. Moi j'ai kitingiti papa me répondre na miso kufa na ko je kufa au préféré nini kufa. Alors à ce qui ça batu tellement personnel bande kitingitingi akufi à fleur d'âge comment na ye azaye mukolote pona bande ko oyo biso to beka komone kitingitingi je sais pas ils surnom son vrai nom il avait Azaina attendez wapi imagine on a kimission sunde ningali susu komba kitingitingi ana komo mo bangale wa makasi wana son vrai nom kombo ya kitingitingi za Bokungu Bolangala c'est ça, c'était ça son nom, Bokungu Bolangala kombo na ye son vrai nom et puis surnommé kitingitingi. Ok, azai mongala yango wana ko po mawando sala pardon kitingitingi a kufi à fleur d'âge mes frères et sœurs et c'est vrai ba masolo na yeze bande ko sekisa mais c'était une personne oyo asunga ki bato belé asunga bato belé o bazala na ba problème bato belé ba remercier bato belé vraiment ba garder ba contact ba souvenir à malamu par rapport à mosala o asala. Donc kitingitingi a kufi et tobo sana été surtout bandeko bozwa lisungia kitingitingi bokanisa kitingitingi bokanisa bana kitingitingi bokanisa mwase kitingitingi. Donc a kufi wana ekosenga il faut cotisation et il faut sangisa ba force pona okundae to pesa ye ata babenga oni ni sépulture kitoko comme souvenir
ya légende na biso ketingi bakunde na ba condition ya bien et ozala vraiment lipamboli mingi hein? Voilà la reconnaissance. C'était ça le message. Et par rapport à cause de l'Iwa pour Batbana ou Batakufina Nini, que Dieu vous bénisse. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosotu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Merte
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolia na lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo